mopenza tona pesi na yambe Seven, Madesu tout. Ok, là, on se connaît qui de bœuf. Oh, comme ça, canza. Le sako, papa, maman, balandinyo, c'est Belinda Ben Sivi, bande kolanga, bonibino. J'espère que vous allez bien. Ngapé ça va par la grâce de Dieu. Et en retour, Koutani, na rubrique Nabiso, motivation dans la cuisine, idées, recettes. Et Nicolas Leke Belé. J'espère que vous allez bien. Ngapé ça va. Alors, na cuisine de mère mo lelo, idées, recettes, et anini. Na oki poso akolia mikila ngombe na sepela na mikila ngombe mingi ba maman et eza na ndeko moko akomela epenga na WhatsApp na ba commentaire alobaki aza na besoin atala ndenge nini ngala salaka mikila ngombe yango lokola ngape nazaki na poso akolia ngo ba maman na lobi pourquoi pas na sala yango na cadre ya motivation dans la cuisine. Et dans ça, on a ndenge moko ya simple façon kolamba mikila eza ebele nga dans ça na ndenge kaka o inspiration e oyelanga na babiloko na zanango et j'espère que ndeko ayebisa inga o ya senga inga tala okolanda malembe balembe nde na réaliser recette oyo et pour na bandeko mususu et ça la biso ka bien et puis ça moi moi pour ça quoi ya ko changer ndenge ya elamba na biso d'habitude mikila na olamba ngo pamba te na olamba ngo na madesu. Alors madesu alelo bandeko normalement na lamba madesu na mabumu na sala pe na mbisa okauka de temps à temps so ina saleli bana bayaya biloko mususu olamba ya kolia pardon o bagarçon nanga balingaka poisson te eza mbisa okauka poisson nyonso balinga olia te. Donc, le quoi na olamba biloko to olia biso nyonso naza na mabumu te moyen na tia mbisa okauka eza te na madesu na olamba madesu ya pamba na lambi pe mikila ngombe ya pamba et to olia ngo na loso. Voilà la famille na ko tarder tout de suite na zo banda madesu na tiaki déjà na mai madesu na tiaki déjà na mai na tiaki yango awa na sukolaki na tie na mai na tie ngwa donc sikoyo na banda kotia yango na nzungu mpona tokisa yango avant tosala mikila mabokolanga naza na 1 kilo ya madesu ya biso ya poto ya pembe madesu naotia sel d'Himalaya naotia yango mingi te natie moke po naotokisa madesu natie sel d'Himalaya e nakotia papillote oyo ya poulet ail na oignon. Soso langa na otie eloko te na kati non naza na besoin pardon madesu na olamba ngo na eloko te e naza na besoin ezotoka etoka na goût ya soso puisque bouillon oyo ezalaka na goût ya soso yango natie sachet moko ya mobimba natie mungwa
naotia ndembi. Nakotia feuille de laurier. Natie mai ya moto. Voilà. Natiki madesu etoka. Ba maman, nasombaki ba otobenga ngo ba éponge ou bien ba tissu. Bozoyeba ngo bateka ngo mingi na TikTok shop, na Temu et voilà. Nasombaki yango mpona kosukola basani. Nasaleli yango bomoni ndenge ekomi mais nga namoni eza vraiment bien mpona hygiène par rapport ya ba éponge oyo tosalelaka mikolo nyonso oyo. En tout cas nabwakaka yango mingi mpona boyaka babactérie tosala ndenge evandaka totikaka mais bana bayaya balukaka yango à chaque fois so balingi basukola basani. yango nasombaki oyo ezalaka meme mpona nga moko. En tout cas oyo a recommandé banda na zwa moko oyo lokola na banda ozala vraiment na ndako mingi te et ba garçon bakoka oyo te mais talora azo préféré oyo eza vraiment bien pour na hygiène osukoli yango ezotikala bien et voilà eza vraiment très bien. Ezo muse pe eza na facilité ya osalela. Donc osalela ngo na ba coin nyonso ba recoin nyonso mais par contre soki nzungu eziki makasi eza na bon oyo ça va awa eza na mwa tache noire soki ekangami makasi vraiment eolongwa te ezolongwa te mais ezosukola basani bien oza na facilité ya osukola basani très bien ba verre et tout oza na facilité ya osukola ngo mais soki nzungu eziki vraiment makasi neti na nsima boleba nzungu ezikaka eza korekire te ezolongola te mpona banzungu fo osalela éponge mosusu. Voilà la famille, c'est comme ça. Ils ont l'eau de 10 ou 20. Là, il y a tout son endroit qui combien c'est même. Franchement, ils ont bien. Je pense qu'il y a 10 ou 12. Donc, il y a un goyo. Ils ont vraiment très bien. On continue à faire la carte, mais bientôt, on voit qu'ils ont bien pour la hygiène. Dans 3 kilos il y a queue de bœuf. Na sukolaki lokwa na isalaki yango mbala moko te na tiaki yango na mai ya mungwa na tiaki mungwa na mai. Maintenant na lingi na rincer na sopela yango mai ya moto après na tokisa yango. Ndeko, j'espère que olandanga bien. Donc queue de bœuf yango nga za 3 kilos. Wana bozomona bandeko nanga na sukoli queue de bœuf bien après na rincer yango na mai ya malili na sopeli yango lisusu mai ya moto pona olongola ba saleté alors nazoloba ke na
ba viande soki totia yango na mai ya moto en tout cas ebimisaka couleur ya mwindu soki viande eza salite ou bien eza na bamakila ebele. Donc nga lokola na sukolaki yango très bien, natiaki yango na mai ya mungwa navandisaki na rince na sopeli yango susu mai ya moto. Viande ezalaki propre naye kotia ndembi natie muscade ndenge bozomona. Et so bo remarqué nazoloba po ba yaya Mireline ayaki bazotelanga makelele na couleur monde na websa bango boko baby sa vidéo na ngai. Oh mama kataka son kata son donc na swate na kati son sikoyo tozotia bouillon bakondima oyo natie mukie naye kobakisa sel d'Himalaya mungwa ba mama mungwa oyo ezalaka bien. Eza malamu mingi pona santé et eza ba mungwa oyo elekaka atol soki osaleli yango elekaka te lobo tiango vraiment ebele ezalaka na goût kitoko et malamu pona santé. Donc natie mungwa po que de bœuf eza ya minene eza na misuni na mikwa. Nga siko naliaka mikwa mingi nalingaka mungwa nanga ekota tina mikwa. Ekota ya koleka te mais ozolia musuni olia vraiment musuni ke ozoyoka goût. Yango bomoni natie bikelakela wana nyonso. Natie nord oyo ebakisaka goût na musuni naye kobakisa gingembre na ail. Na bakisi lisusu sauce oyo ya Benedicta eza pona ba brochette na viande soko ningo kalinga ou bien otumba. Nga sikoyo na lekeli yango mayele na tiango na viande nanga po espesaka viande goût ya kitoko bomoni ndenge sili. Donc na salela kango vraiment et na yeko bakisa ba feuille de laurier. Voilà la famille. Naza dans la cuisine de Mermoz, motivation et idée recette. Voilà bande kolanga. Biloko sikoyo ndenge naza ko expliquer na lobi boye. Viande nanga na osala yango système ka ya bouillon. Il faut na tokisa yango mais na lingaka bouillon ezala na mwa ba légumes. Nazo tiango aubergine. Ba aubergine ekomi cher hein? 1 kg 5 euros donc aubergine moko 3,20 euros. Toi na choite il faut ko lia bien. Donc nazui aubergine moko na okata yango ndenge nazo kata etoka na viande mbala moko. Viande nanga ndenge nazo tokisa yango ba mama. Bon mona nazo mélanger très bien po nyonso na tie esangana. Na boyi mabaku aubergine mungwa ekangami kaka kote moko musuni moko eleki mungwa moko ezangi mungwa te nalingi vraiment équilibre ezala partout. Oui ba mama naza ko expliquer nazoloba ke nga nalingaka kolia viande ya pete te nalingaka kolia viande ezala mwa croustillant. Alors nazo banda ko tokisa ngo boye na kotia mai te il faut bimisa mai na yango moko na kotia ngo a fait doux et ko permettre pe mungwa na bikelakela nyonso totie na viande na biso et ekota vraiment na kati ya musuni na mikuwa. Nalakisaki mungwa o tosalelaka sel fin elekaka mingi ezalaka bien te pona kolambela par rapport ya sel d'Himalaya. Ceux qui ont eu occasion à consommer sel d'Himalaya ou ba gros sel ou ba teke la rabiso awa sel naturel et ozala malamu mingi. Et nakosalela huile oyo tomoni huile d'assaisonnement ezalaka malamu mingi eza léger yango na olamba biloko nanga po naza na huile d'olive te. Wana nazolakisa ba mama naza na 4 tomates, naza na 2 poivrons, nazolongola citron pour na saleli yango te, naza na tomate concentrée, naza na 2 oignons ya minene, nako mixer yango nyonso ba mama, na mixer yango. Après nako sala na yango sauce ya madesu na ya mikila ya ngombe. Voilà la famille ba tomate eza minene, eza 4 tomates ya minene, yango na olamba, na osalela tous les 2 recettes pour na okalinga yango. Non ça la sauce mbala moko et na kotia yango pe tomate concentrée ba maman. Ah na fongoli moi fenêtre robe eza simple hein mais eza kitoko
nayebi te so bomoni ndenge nini eza mpe na prix ya moke mais eza bien bamama ngai asepeli nango. J'espère que bino mpe bosepela nango. Alors so osepeli nango obengi napesi yo prix eza nango cherté eza ya qualité vraiment ya kitoko bandeko. Qualité ya kitoko bino mo bomona robe ya mafuta, robe okende nango église, robe ya kobima nango kosala bacourse ata air temps ekokoma bien. Soki osombi osimbi tisi ocomprendre que eza tisi ya pamba te. Eza tisi moko vraiment ya kitoko batia yango mwa broderie mwa bapoche eza mpe na foulard nango eza mpe molai ya koleka te mais eza molai ntina se mpo nalati vraiment lipapa se. Je pense que bomona te eza vraiment malamu e eza taille unique omoni palanga eza mpe kaka monene. Voilà, à tout de suite maman. Oui ba maman awa sikoyo que de bœuf tomoni ndenge ezotoka ba aubergine elembi yangoyo ebimisi mai mais na otika ngo etoka vraiment lisusu la famille etoka nanu a fait doux na tika yango a fait doux ezotoka mai ebimi po na tiaki mai te c'est normal po eza surgelé donc yangoyo la famille tozolamba tozalaka motema kokita po biloko na nga ebimi kitoko la famille ebimi vraiment très bien mungu aleki te ezangi pe te po toyebi ke tokoma osala attention mpona bamungwa tout ça là vraiment elambami kitoko la famille elambami vraiment kitoko nalingaka aubergine na biloko surtout na viande soki elembi makasi nasepelaka kolia yango mingi. Voilà la famille awape madesu ezotoka madesu na tiango eloko te mais madesu bimi on dirait na tiaki yango viande. Pourquoi pour na tiango papillote ya poulet eza na goût on dirait to tiango soso na kati ya madesu. Donc ngai nazwi sikoyo mai na bakisi verre moko na bakisi na viande po elembisa viande. Tomoni verre moko kaka po mai mususu ezalaki na se nabangaki ezika na otika yango sikoyo boye etoka bamama nazo continue kaka kobalusa tobalusaka boye. Pourquoi? Puisque viande oyo eza na se emata oyo ezalaki likolo ekita na se po viande nyonso elemba ndenge moko yango tobalusaka viande voilà. Donc obalusi oyo ezalaki likolo otia yango na se nazozindisa pe ba oyo emati likolo mingi ekota na kati ya sauce po elemba très bien. Quantité ya mai natie yango oyo yango nde eko permettre viande nanga elemba na ndenge oyo nga nalingi elemba. Soki olingaka viande elemba mingi makasi koleka ezala vraiment pete alors ndeko nanga oyeba quantité ya mai nini okoki kotia puisque là nanu natie sauce te nanu natie sauce te nazotokisa kaka viande. Oui la famille awa sikoyo nakomi kokata ba oignon nyonso mibale na okata 4 tomates na 2 poivrons. Voilà, 2 poivrons ya mike poivron rouge et lokola na kotia tomate concentré mingi te na besoin ya sauce nanga ebima mwa couleur ya rouge yango nasaleli tomate na poivron rouge et poivron pe ezobakisaka seben na biloko donc ekeka na cadre ya légume nga wana na otala bango makamba osala la famille on dirait bakanaki nga bavandi kaka na couloir ya na baleki na ye na Coco Belle bazosala makambo moko na chouette natiki bango bazala na bango à l'aise baobeta batour oya ye amela mai okuna ye amela jus na chouette ba mama na binga pe na kotika te motivation toujours dans la cuisine. Donc voilà la famille et sauce oyo nde na osala nango madesu et puis na osala nango
viande. Nakotia ngo muke na viande et le reste nako sala sauce yam. Nakotia ngo na madesu ba maman. Coco Belle aleki abwaki mwa liso apesi bino koko la famille. Chubunga na pesende molimo penzo tona pesina yambe sena nyambe na nyambe tobunda lolongaka biso bato bakobila nyambe ekulusu lolongaka sena nyambe na nyambe tobunda lolongaka itumbeza ya nzoto teo ya molimo tolongaka maloba mayo manga nzenge o majalela mabongo tobonga kwanga selika bolio molimo nzoto pe makanisi mangai Yesu yo bondelenga nazala soma kolomayo nayekola se lokola Maria ndiki otikinga na kambio nayekola se lokola Maria ndiki otikinga na kambio Oui, la famille bomoni mélange nanga ya ba légumes o na mixaki na tiango place moko et na ekobakisa tomate concentrée na tie pembeni yango na osala sauce ya viande na madesu na tie déjà tomate concentrée nde na lobaki puisque sauce yango eza pona 2 recettes. Nalingana na boya pena, nalingana na boya pena. Ba maman badekolanga madesu na tiakika mai moko eza madesu mususu elembi misusu elembi te siko nazo balusa yango na balusi yango et puis na kangi moto pour le reste o ebelaki te ebela na vapeur na tiki yango bongo mais na tie moto akokangama et voilà pour ceux qui na bakisi su mai eko koma poto na tiki yango na niveau wana
et kobela na vapeur et puis au continuer cuisson bien erna kobakisa sauce na tie mwa mai ndambo au sala ke madesu nyonso vraiment ekolemba et ozala potopoto te. Voilà la famille nazo bongisa naza un peu perturbé. Cuisine nanga eza na ba travaux na longoli ba biloko mususu tout ça et ezo perturber nga mwa moke mais l'essentiel est que to lamba to lia to sepela. Sikoyo na bandi déjà kolamba loso po bingambe batelemeli ngaka na couloir wana bazolinga okende te donc il faut na sala rapide na bandi kolamba loso viande des otoka madeso eselembi etikalika sauce et viande nanga na tsala ngo na tiango a fait doux na za besoin et ezikate et bela vraiment bien na ndenge nga na lingi voilà. La cuillère, elle est une parfaite. Mais tu as des trucs ici que tu as mangé. On t'a interdit? Non. Mais vas-y. Salut! Je suis le voilà. Oui. Tu bonjour? Bonjour. Allez. Moi. Maman, c'est quoi yo? Oh. Tu fais exprès? Non, j'ai pas coupé là, j'ai pas. Voilà ma maman, au moins il viande dans la côte fourchette, yango yo, elle vit facilement. Mais viande, autant mon sonny yango ba maman, mungwa. Mungu ekoti ndenge na lingaka na viande eleki te ezangi te eza goût sikoyo naolakisa bino place mai esuki bamama naokanga na niveau oyo posala bakisa esu mosuni ekatani facilement donc viande nanga ekomi kolemba vraiment na ndenge na lingaka bamama nakokitisa moto nasala sauce et nabakisa sauce na continuer naozela vraiment viande elemba pete te avant nasala sauce non na niveau oyo na mai oyo ndenge esuki naosala sikoyo sauce natia na mai natia pardon naosala sauce natie na viande et après na continue cuisson na kati ndambu bamama viande eza na mai niveau oyo e na okanga moto mpo na tia yango sikoyo sauce Chubunga na pesende molimo mpe nzoto na pesi na yambe sena nyambe na nyambeo tobunda lolongaka biso bato bakobila nyambeo ekulusu lolongaka sena nyambe na nyambeo
tolongaka ye. Oui, la famille natikaki madesu etokaki na manyo fekaukaki natikaki bela na vapeur siko na ningi natia sauce na bakisi verre moko ya mai na pelisi moto afedo nazala soma kolomayo nayekola se lokola Maria ndiki otikinga na kambio nayekola se lokola Maria ndiki otikinga na kambio Yesu nalingana na boya pena na yo twende yo bandeko nanga, j'espère que bomoni nde nasali recette oyo nakomi na suka na ngina lia et voilà naza vraiment na nzala il faut nalia sikoyo naza na besoin nalia biloko ya moto ndenge za moto boy il faut nalia yango boy
na leloso madesu na queue de bœuf. Ndeko oyo tunaki ngai olingai nasala queue de bœuf. En tout cas nazwi vraiment courage pour na yo puisque naza moi comment pas très en forme mais opesi nga courage et j'espère que omoni ndenge nalambi et nga nalambi ebimi kitoko na compliqué na nga mingi te je pense bomoni mais ebimi quand même bien. J'espère que ceux qui ont lambi au meki et au bimape malamu bokolia très bien. Voilà la famille. Vous souhaitez un bon appétit. Tokutani mbalasima par la grâce de Dieu. Losona madesu pembe ya moto sikoyo. Seben madesu goût. Ok, là, moi, c'est qu'on a queue de bœuf. Faut qu'on ça quand nzambe. On a bu ça, bah, autozui, bah, au pe bazuite, nzambe, asunga bazwa, au comme nzambe kumbama. Je vais le kumu. Na vanda na moi mai makoko nanga ndeka na osisa boy na meli moi mai makoko et voilà, à très bientôt la famille, bye bye.